Kopile betapité, ba ouais la nzambe pe na mutute. Tu pas peine l'église, on biso neto yebi bango ba yebité. Faut église. Frère église, pasteur abeta katoloté. Kala bakanga Yesu, ba mone lamba lata. Comment va tourner que na wapi Yesu? C'est que ba sakande ndenge moko. Lelo kota na église ba l'action pasteur, te na kota la kabe et titulaire yo. Ba bem ça ta prince, mais ba comme ça Damas, c'est un niveau 0. Oui. Prince ba buka ngeso ngata mabulu. Mais collègue qui t'a 100 francs. Président de la vie, élection au Koufa dans le Congo pour naïe. Tous les rapiers à cacher tous les Congolais ça. Soit à $10, ami Wangani qui a sa piac. Mbangu na bar, face be komi aïe. Et là on a tabac. Soit à quoi il attend à Zuida mais la Sabina la banima sur la paix. Première continue gars, Masamboko penal la nerf mais mal bien à TV ça faux. Au moins sur Tondi, on a la laisse le Makamutu. Y'a au moins une belle basala vie en pona rotonda. Nzalo. Ndota masuma, blocage, malédiction. Là on a mukolo na komi na hacho ma chaba silité maintenant que nixa fufu hein. Bazo kan tanga zo banzo kana noteka bikedi nzela nzela. Yo binga makamna sala. Dala. Yo ka mama, moi mutalingi ndaku yeyo njoka nda sasa ndaku yeyo. Yo to kopana Kongo za life. Na bano polele ya. Kongo za pasi ya. Mukolo penazo bombela mwana mukelipa. Akele na shamba. Moi je beta pota kosa. Na la tabilamba. Yo, combien de pasteurs, comment on peut se bambon à cause aveugle, à cause de sécurité bébé. Aujourd'hui, quand vantar à l'oku, mon paul va salani. Grâce au yapesio et coquille, bamvoma, bamon a quoi son bêtis maçonne, bon côté natari. Bamvoma, balingande, bolbet, avant se le mot, il n'y a pas si bayo, comme on va tchola, rabasé, comme on a vu le roi Pamba. Tika babola na bozangi na bango bakele la ka, bazana confiance na nzamba. Nzamba repesa bango ki même comme zonga na mboko. Tala histoire à Bilbete yaka. Na contre bamvoma te. Bamvoma qui sasa na ndimaka bango bien te bazalo kuta. So ba moni TV ba ina caméra ba kosi bobo to kopesa ba. Tala ba on a ba triomphal côté ba fer rouge plein na ba ver. Ba koka solo na ba ver côté ba yak ba tombola ba vite onde ba ki solanye. Mutu musoma na bongate. Moi ba kop mo ka beta iso ndene kena isimbi. Koketa le apesho mo fufu na ma $10 so expliquer au fil quoi y un entraîneur. Mikolo tala ki tata lo quoi moi si fait madame ils ont kende. Natalinga moko na mibo ingabi ongaite nga. Awa kobonga yomoko yomoninga kolonga isanga so inga na lukelinga te nga mono pianga kimia te na so ya mukeba seka menga mono sentir que voix normale pe singali keba na kobonga kisasa yana bele ba beteli bango maboko mena vérité balinga mina nzambe te e bele ba chola mina misa batunzo ka panza bana voix normale ngaza tata kalate ya na so lia beboyepe ngana commencer ngina lia mana ngacha musapi na ko kangelo boko ka tute na mutuka musapi ko kangana mufini na fumba yo nyama. On m'a dit, yo, Simba Kura yo. Bobo de n'engagé comme ça, bololé. Nazola Anzali Kole Senguaban. Mais si on a coupé au félin, Pina ou la Raloku, mon amour tout gâté, Bassa Carole Moko. Pour ce qui a saté au Kendete. Congolis solo. Très chers téléspectateurs de Congo et Sengo, officiel aux télévisions, vous êtes la bienvenue dans cette émission qui vous donne toujours cet enthousiasme de nous suivre le goût. De nous suivre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à l'extérieur de notre plateau. On est venu rendre visite à un grand célèbre de la République démocratique du Congo. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la commune de Limité, précisément à la 15e rue. C'est là où aujourd'hui nous allons présenter notre émission avec notre invité, Pasteur John. Je crois qu'on va parler de tout, sauf de rien. Tout me gagne tout sur nos actualités et ça tout me gagne un peu tout kabola hein, parce que lui il aime trop prêcher mais il est trop bref. Je crois que ça va édifier aussi notre cher téléspectateur Pasteur John. Mbote bonne santé ah kala makasi azali bozali bon lelo to na commune na yo lelo to na siège na yo. D'abord, question à l'Ibosso Rosala. Avant de poser une question à l'Ibosso, un mot d'abord na bandeko baotala au parti de l'eau. Kitoko makasi, tout ça déjà, tout ça, tout ça là. Nazaya Batinyos. Moi, si je suis 10 ans sur le raton, je suis soloté. Tu as mon bali 2 semaines sur le bimi. Alingago tambola pour nous sanda comme kotoka. Na somba wa ba démarche. Souci à bana bakola. Na personne ba piste clé. Soko yokinga na fongolo banzela. Au moins ni vie, mukili fete ya ngana yo afate ka lola mingi.
Lolo les abas rokutana. Linga nzambe na maloba tiki to sanenga lingi. Mais pour ne rokotana lolo la photo sanani ya mukilo bomba nzoto pose à la laisse auto sa Bible bien. Et c'est facile. Non ba no polele. Kopile beta pité. Ba wela nzambe pe na mutute. Tu pas pe na église on biso ndeto yebi bango ba yebité. Faux église. Frère église pasteur abeta katoloté. Kala bakanga Yesu ba mone lamba lata. Comment va tourner que na wapi Yesu? C'est que ba sakande ndenge moko. Lelo kota na église ba relation pasteur te na kota la kabe et titulaire yeyo. Modèle à verse ya ba okuna. Mais ba seconde na ba verse comme papa pese polimbula. O mana ke o ba débutant. Yende ye. Na zo bisayo leader. Et puis ba leader ngo so le kana cher te ba malobe belé. Orote ba ndime comme le roi musicien ba zo 50 ba maya. Oh. Na olo bana yo. Vérité. Ndeko na ba no pre. Yo ke na église de. Na kendaka. Mais na mona église be na yo kana tala kana mawa. Comme yo pasteur bandimi ba po ba solité nzambe ba kitsa mitemo so beta mama sola minene yo bonga kulika bango. Après zo chol. Nga na shi na yo na zaki déjà boye faux moté. Vrai moté ça na komi kitsa. Toi parler tata kwa ba sango. Sango ba bima mabe me bazana immunité moko so moni il faut beta ma solo toi passe. Sapato na e sandal. Voiture na e VW. Et la maki toko na e Boubou Marie à toi à Jésus. Comment na sango déjà muta malonga yeyo. Mais va passer à l'autre. Avant que tu aies autant de musique, on dirait musicien, on va préparer un album. Si on a un dérangement. On a le caméra flatté au thé. Tala. Oui, bifi. To baby sanyo sur toti kanzelanza. C'est ça pauvre yokanga. Copia confiance na batute. Pesa confiance na nzambe milinga cha. Zala focaliser na ozo sala. Nzela okene robonga okocholama okosekama. Ko landama moto te. Bagora nyana tongo na poko kotala bango loka kokam. Combien de bapato batiola biso metokana matanga na bango bakufa mbanga kotenga. Mutadia ta apile muta shawarma. Yo so mona équipe ça prime la bimi champion. Équipe ata match entraînement prime balonga na premier tour. Sakana. Au moins ba mfama te. Bana ga 3 alembani ba. Mais bisa bana 13 14 titulaire. Kota na ndaku nanga solo anyesi la kate pona basumbaka leri nyonso. Obinga pena bisa madame yo fona boya yo o message nanga obeni. Ndaku ato soko na créoline solo anyesi la kate. Ko chaka pona coin loka makamunganga tinda ka bomba bakudi. Ndaku na bisa. Ngata pongia mo so lingola wala la tena bimisa mbetu libanda kukwa subaki. Ah. Ndeko bantuka. Kotika fufu te ke nata ko subo kozonga déjà ba silisi na bana. Ba sa kana ko acheter des passes. Boka Dans ce qui mitindo bana turo tala. Nga tata mo compliqué hein. Nga za tata kalate hein. Na so lia boye pe. Nga na commencer ngina lia mana nga cha musapi na ko kanga lo boko lo ka tute na mutuka. Musapi ko kanga na mu fini na fu ba yo nyama. Wona mwana yo simba kura yo. Na zo ba maeli. Bobote na nge comme ça nga bololé. Na zo la nzali ko le sengwa bana. Mais si on okufi ba orphelin. Il faut structure. Mama soki na yeba la to pesa bango valium. Oya teti tinde konje. Ba saka na ngai ba ye na ngato nga na bango. Ne bo saka na ko bote ko minde ngambo. Boni boy. Na yebisa yo. Tala. Sans structure ndako kola te. Na wale éducation bana. Na yebisi yo Congo soki na kokufa tika. Ngana tata moko te na tiaka bana sentiment. Na ota dia venir à Congo. 2025 et aux manka. Comment on va bango 1000 kilomètres pour telenga na 4 lokaba to bungi na pays étranger jamais chaque mercredi chakula imbwa lo sona poni balambe sika moko ebele loko ebelité balia faut bana basantaki papa poto ngai mais bien ah pour ata la ligne la 2 jours sur bimi banda kuti biloko libanda mabe ya koboya te ya entraînement ngai na mesana awe bisayo na ko sabana ndenga challenge ngako sabana état d'esprit Congo ngaza mtatia rouge te ya militaire tia rouge somba nguba elaka bango nguba kolongola ngo ba posote ba ko ba parese luko banguba no epola bokela bango telaka mwana osoka so mwana bando pota moni kaka adundi na otake o ataki angola kwa na diamant asa de esprit azola nguba ko pola misa tout l'air moko ataka yeyo na yebisa yo tala na yebisa yo challenger nga pesa bana formation mais eza bien pour na ba challenger na yebisa yo ko chaka ba lo sommité et bo neti ba challenger to pe non
bazalaka neti bagene oyo bakoli me bazalaka mpe baparent stratégie nini okopesa bango ndeko na ngai yokana bisa yo Congo ndenge eza awa nga tokokisi 60 ans soki esimbi te kufa na ndaka baparent yokanga oui kosala eloko na sentiment ya miso ya bato te danger ya Congo ekotolama na bato bamona 100 francs na beso difficulté ya Congo ndeko na ngai na koso te bibembe ezolanda mikoso na cimetière ke na bamorgue bango te moto babibomi difficulté ya Congo nde koti bango mabele avant aluka beta toloke na leader misa azokende bazobetele maboko me salaire nango manka konyokoma ebele musani mutu asali 4 ans nzoto elembi lokola koko ménage ya 30 ans bimema mema naoloba na yo ya moninga fo mena zala courage ya kopi nanga na chando nanga na bimaka na ke nango epi nga ngakoteka eloko lokola elamba te nga tekaka eloko kwa mbimbi boudin gâteau biscuit etulinga moko na fe na sanze te na dame na sengi mai na zongi ndako so batulinga na déficit bato nzoka na déficit nga moko ngona osenga bambongo fo ezongi na petala na hebisa yo tala ona alo baso yo kinga ngana ngata musaka pa nini natambisa kwa ba antenne bolo kwa misa musomba nzela na si misango wa antenne yango ya nini yango nana kolanda kanalo yo ngana tambusa nde manga bitabe nga ona notegela sai na nguba tuna mtu na otegela nguba soka akenga pe den nguba fona na dunda soka na bisa yo na ABC yo ndeko nanga Congo biloko ko teke tulaka te dimelanga Congo isa na ba difficulté mais on a lo baka 2022 et ça langa passe mon frère toyoke la Congo mawa oyina ni Congo mawa génération na biso za sacrifié na biso te et compréhension ya batu bazana kanda balingi te makambe bonga ba comme si Congo lo kwa shebango or Congo za shebango te biso nde to ana droit ya ko revendiquer droit au pesa biso raison na otoloba comment tukumi lo kwa ba manka ndeko nanga mboka ni soko boti bazokamwa e abakisi mwana bobo ya kobota pani bakisa mwana ezali sumu yako kwa bakisi mwana te bobo ya pani mwana bino Congo tala mboka ndenge tengami ya kota na ba quartier place to betela ka bale ya bo mwana poto za ba vrai joueur koma ka bidinda Congo partout ba balabale koma ka mai otambola be courir za la kate tala e bale banda mwanda ti wapi aussi mais to saka be courir mai zo bimate 2 jours bato batoma na ba bidon ndeko est-ce que wana ça Satan to fana pende pa e balo ba tiela biso so mai bimite za Satan foto zonga na normal bo zonga pena bo cheke fi ndeko nanga to lingani te so to lingani makama mike o chepso qualité Kongola komi na likunya ko na ene ko makasi ndeko nanga ne eloko kolia komi leaks eloko kolia bato mo maneli kola $200 zo $300 kendo chele poison mbango obomi mutili kola $300 et après fin ko bonga te au moins to bimi ridicule Congo ndeko nanga on a bana ba congolais tout so bozoka mega ofanda cheke yo zonga penda bo mabikila mike chako makana 2021 tellement penda juste ça conscience sortir ça. OK. Je crois que le vraiment tout chité. Je crois mon qui aux congolais au mon maître Gims na petit frère na Dachuna Banderone Musula qui va moni président mais créer polémique ni chef de l'état a comme ici bango ambassadeur ya Rumba ba karma pas ba sépélité ba artiste belé ba sépélité yo peut être citoyen yo ka musique na yo ka musique wana nde na yo ke la ramé nga na ebité d'abord ba musique wana nyo nde ko sabatu belé pona piaka soko yebité nde ba pesi bango soki titre wana soko titre ngo loka bango ba zui fallait pas il fallait pas pesa banane et belé pe ba sala musique ngo ba daya même sous ba présent nde ona ngai na rien à voir moi na se congolais lingamité on mboka mziso ba pesi ba misiba ko sepela so ba pesa ki nani nde banga ba sepela te nde ona nga ekola li côté kwei yokanga o président lobby yango nde ndima maka président za kolomboka tanga moni a pesi bondima ouais on réclamer ma congolais o moni ngane na ça ata yo lobaka li paka to balingala lobaka français le kaka na tv ata batuni ko lobaka tin nde na moni makamde zo kene o mona ka mutu mususu o babika français ça ba ba likambozo lobaka na il a mal parlé tu vois remaniement fait quoi kaka boy na loba na yo eloko bomi Congo français so ite baki français tende Congo bongaka ndimelanga Congo oya yebi bachaka ite neti
o aza na place bandimaka ete kako aza libanda nde ayebi na mona mobali mosusu batie moto wana te ba okutu na ekole azalaka bourrique ngai aza kolakisa aza tricher koma komi na poste oyo mais destina moto ezala kotanga na nini te nakoza na bima balesheki na classe nasala mbamba na zwa musa nakozwa eleki moto azalaki lauréat vie eza compliqué nakokola manka moto azanga ntina bosekanga ntina baaja likolo na ba 3 minutes avant dernier vie nange kata na nzambe apesinga lupemba yango moi na vie kotyoloka mutu te soki akufi te azanga ntina te tala na miso soki olingi okotisa bafaux dossier na vie na yo seka mutu sa motif oloni mabe nzambe akorépondre yo soki na yo te na bana soki na bana te na mwasi okotikala na bomengo me na kati oza mal à l'aise ondire moto akota na ndako ya kikuku donc c'est que ça faux débat batikala baomettre gims batikala ko azaka bacongolais bazwa so mpe ezalaki bango lokwa mpe komi boye bango bon oyo andimi ezala ye amikomisanga ta na ndoto comme si bapesaki ye nayebisa yo tala nazu na terre moya oyo te oyo bapesi oyo bapesi te soko oye chez bino moni biloko ezalaki moke kaka bandeko no propre tata moko mama moko balie yo lie te kosilika te lobakaki loko ezalaki moke seke baoyangaka nde bale batalibanda baliaki te so motalibanda aliaki nde nanga mona fo mpo nga mokolo ndako bapesi nga manka bapesi motalibanda nde ndenge nini ntango bapesi ka bato ya ndako ndima olala nzala mpo na intérêt famille ke lokumu eza ya biso okolia alobi e facile ndeko nanga totyaka makambo à l'aise po welawela na pamba yango nde débat te kongo ekomi kaka boye président kota ye te oyo akoya ye te oyo akoya ye te nani mboka ngo mpe toza kaka boye même na chez biso bapesa ndeko te mboka alamba fufu kokanda bapesa leki ya ndako kokanda mais simene tokotondela wapi papa yaka na mboka kabola desa mutu mutu akotaka maleo na ndenge na ye oyo likambo nini oyo ndako ya boye na biso vérité oyiba ngana koma kotika oyiba mbimbi na moto natali be baza te nazwa kopo natoka madesi ya kobata nake bomba na brique nga bien justice eleki trop fo na revendiquer droit yo nayebisa yo nga nakomaka mokolo nakomi na asho manotya basi liteme nake nikisa fufu bazokanisa nga zoba nzoka nde noteka bikedi nzela yo yoyebi nga makambo nasala tala yoka mama moto alingi ndako yeyo nzoka nde asasa ndako yeyo sakana yo osomona ozalaki nikisa fufu na ma famille aboya bafinika ngo mpo bakomona ko eza mai fo eza polele mpo moto omona abenga tekelanga ma ekolo yo nga nasala yo kutana bametie oyo napesa bakuta tala nga na mama na attaquant nga petit moko azalaka chez biso na ngambo ya bavoisin nayibisa ye bafere mpota ndoteka na zigida na bandeka petit namoni fere na bino wana ese ebebi yawa na toteka basenga ngo kuna commissionnaire na 3 ans koto na bi 5000 pane na bi 3000 kuna na bi $10 bango bayibi potanation nga na bénéfice so tobimine na osombele masanga yeso azokamwa moteki ye momelisi nga na metala fo za technicien o mboka fo yeba nga nalia badamasi mpo na bano nga na technicien nalia déjà na bavoisin bandomo tongo baluba mama napenda alambaka 14h30 biloko nebeli ye pa neka poli afoye bakotanga soko lingaka classe nde olia nazoyiba bilamba bandeko na nga mponga na boya classe bandaka naolata uniforme nazwi livre moko ya monde merveilleux nazokota chez bango soko mamanga azokulumba komi na bandika nsimaka lui te pepe se langage oyo mamana baza na ndako papa alakisa bango place yango mpe bakangamaka nayeli nde yango nayeli yango fufu na yo nde naotala yo toka bamasa baokamwa yo otangaka te yokanga na bandi classe ilobi nayebi olakisa nga oyo balobi ni kaka boya na basani wana sona nga Pasteur John naopesa bapiste naoloba vi soki ekomi na danger omitiki lokola azobotalaka ngo nzambe akokamwa yo mutu nde akreela vie forme ti tosepela na ville mutu nde atonga ville zamba atika lokola l'échec mais ville abangaka zamba mpo ebi oyo baotongela elobi te cité du fleuve ezalaka place moko mai ntango batongi yango kitoko epuis legombe na chere keba na eloko basaleli te mutu to omoni aza brite tika ye zoba aza te sele na cercueil bongo tambola na nkombo na ye makambo ebatami nsima mokongo oyebi te nzambe aza nzambe basurprise ya omoni nga napiaka moko foti te ntina naza esimba te toke nayebi kaka fo tya bibi mano baorge na suka yo mtu komemaka yango ekipi na mutu eya nango normal nakanisi
Pasteur John, Tourmi dans la Soukato Silissa. Tout ça, on a dit ça, général d'effort, Koufaki. Après, le gouverneur Gentini Ngobi, a payé $25 000. $25 000 en ce moment, tu es artiste, tu es potane comme oh aïba qui mbongo sali mbongo mbongo amowe iba pesa qui pour na matanga na habité au lobanini yo zakana ba artiste mbongo amowe te na zakana bango penda te ngata na zaki ba penga na ngana zwa omoni kongo eza na mpana omoni mbongo ndenge za ngana na boya mbongo bo pesi nga mbongo na zwi na ngoni ya matanga basa na ngoni ya la mukaki bakundi akufi deja ya bakunda amowe na eloko malunga te ko cha vino botutu kunda moye ata mutakala kende ana parte au moins on a ndaka kufi ba le ça de fête comment pimele chez zali banda makambu yo kunda boseka mobola nde balela ke na petit mutambongo balela ke te bazaka ba kunemba on peut bateka mituka na bandako so moni be mobola ba elali ce qui fait atiki charge ya bana mbongo ezati so bazotala nanya zali kamuna ya futawa nyako sote babola bachaka ndako na manka oui koza mobola eza mabete mais pour nous n'est pas si pour nous na mobola eza ba souvenir belle ko le guerre pour nous na mobola et puis biso babola to kana plainte ka moko yoko masela babola ka ya fili ba kufaki bayi mwana nga mutu yoko ba plainte babola mbabolo na olambela lokolomoke kwa ki me fufu nyonso na potopoto et sopani yoko plainte babola na mataki moto tutani na zigi na chwa moto DCC to mataki na kamwe ke kufaka kote moko to sala accident nzamba sali ba plainte babola ana yabwe moyente na soki fefe banda butu na luki kisi moyente na tongoli mesimbite 5 ans ke yo ka na roba na yo ba plainte babola yo soki no tambola biloko za mukete tikala ka bolia bomeka meka bongo bola la ba plainte babola na leka wana na ebishe wana ndeko omoni vie faut que melango on a loba na maseki me série na bima mobola ya miso batu na bonga te menga moko na zo pesa ngara zo ko malobi na ko tikala na nyongwa secret lo ko bombi moko le kinga ya mo nyonga mapa ya na mona mwana même biscuit a pamba ko kolia te papa na tatikele de sa mama so botola pesa to bakali banga mungwa mwana mama memi mwana bake nosoma makasa tina boutique mwana moni bomba lingale la mama pesa mbata na loboko lokwa muyibi pa mwana suka mwana yebite ke boaba piaka mwana bika ke ya moni mwana musu ya sima bazole sene mama zotala mama 4 fois mama ondenge ni alinginga tote na lingi yo me conjoncture o mwana musu te excede ka libumulo kwa ndikila mwana komi libumulo kwa nkewa ondira zobela mayado posa bachake mafuta mbila na motelu po ekita guma ko ekangami na mwana maela classe kimi un pise kai chichi un pise kai nefu uzumwana mwana maela ekipe nzala oyo kimi saka mayele ba ke classe omona biloko za no yebisa yo omona mwana solo la l'air moko na mikolo pa nini amoni mutu moko na liete ube biloko etikaki na nzungu mwana so ba ke biloko etikaki na nzungu songa na lali avana ko rater comment mwana 7 mois ba ke biloko etikaki na nzungu solo la te ou bien inane faut là namkonanga on a loba no ba vérité à Congo tala pas c'est ça ndeko faut luka solution pour na Congo ba konzi ba tala ba zwakate o ba tala na bank ba bimisango ba kitela ba ninga kolia ba bem ça ba prince mais ba comme ça Damas tina niveau 0 oui prince ba buka ngesonga ta mabulu mais collègue qui t'a 100 francs président na ko la vie élection ko kufa na Congo pona e tia ko kufa to luki makambo susu biloko ekota te prince esa biloko ekoti photo e ba ni makambo ekende na ba no prince ngo esa biloko ekoti wa seria karabazana ba prince makasi mendeni mbimbe za ko bwako zonga na zo ba to karabaya lelo ba ko jembika na tongo ba nyonso ba ele ki assassine e to ko fa na Congo esa li felu na ba no polele Congo esa pasi ya mukolo pena zo bombela mwana mukelipa akele na chambre moi je vais t'apporter à côté na la tabilamba yo na sasa ngote pona yo koso yo salango tala ngamo na yebisa ba dege sana Congo yo oya mboka
Ay comme mwana yebela. Bana ngope batonda kata to mese poto po. Oh mwana ninyo. Comment mwana 6 à Romi. Poso tombolo pese. Oh yete. So mwana moko so mwana tekene église batala yi. Conjoncture banzalele ka fa 6 à Romi. Et moi misabala bandoki. Mwana pese sans façon ba biscuit so boye ko so bani manyoko. Ayebi ke boro za bombardement o za bata. Oh mboka talangana za assassinat. Kola na Congo na makambu yo. Mwana 7 mois présence d'esprit le quoi mundela 14 ans. Mwana 3 il y a des amis qui sont coach. Baibaka. So za na mbongo te bana bembaka ote. Ngabana bemba ngate. Baby ki wa sakane logote. Na ko tamona tanga so bomega. Papa zai. Ta ekuna. Ta ekuna. Luka yo moko. Mwana yawa. Na yebisa yo fa na quartier mona makambu. Mboge pela mo tetala. Congo za mama na acide. O acide sulfurique. Chamu se po pela yo. Kovana Congo za life. Na ndimite soko kumela okozika. Okozika na lifelote. Okomesa. Awa. Nzamba pambola. Nzamba pambola. Tu silisi. Mais avant tout silisa. Tolini o kopesa bato bavwama na bavwama te parce que nyonso batambo mpe bali batambo mpe bali ndeko nanga bavwama bamona kwa so beti masona bango koti na kari bavwama balinga nde bolbeta mama selo moko ya pasi bayoka bango bachola ka baseka bamona bino kwa pamba ko rendre compte ne bango ya kochola bato nde bakutaka na nzambe tango bakufa bamona makambe batama boye oui tika babola na bozangi na bango bakelelaka baza na confiance na nzambe nzambe akopesa bango kima mokobozonga na mboka tala histoire ya Bible te yaka na contre bamfoma te bamfoma kisasa na ndimaka bango bien te baza lokuta so bamoni TV baye na caméra bakosi boboto kopesa bato tala bango na ba triomphal côté ba feu rouge plein na ba vert bakoka solo na ba vert côté ba yaka batombola ba vite onde ba kisolanye bachola bango makasi na yebi bango bien tana tala bamfoma na bino yana ba ko meka na ngate côté za soko za pato tika na kwa na yo na ba no polele ngai ko simba na ndenge nzamba zo mema tala tika na dignité na vie nzamba ko répondre invitation na yo côté ka dignité likola ba tuté mutu musomo na bonga te mo ba kopo mo ka beta so ndene ke na isimbi oketale ya pesa mo fufu na ma $10 zo expliquer au fil quoi y un entraîneur omoni nga pona za lokwa bango na omoni yo forcer ka okoma ka lokwa ba biso tape na kembaka mozo tala pe ndenga zali kuna pe tadi ni ba ventire boko yaya tala compter na nzambe na peso conseil linga nzambe makasi yende première intervention difficulté tikela yi soka commission tongo malade yate alingi yo kotele moko kosi na journée longola esprit ya lofundu longola ke tozanga na mbongo tokweya sala ke ngande kolonga fona bomba nga poche pousse na zone na kozwela wapi bali nganduna nganga tango sana moto ndeko mikolo tala kitata lokwa mwasi vérifier matama ezokende natalinga moko na mibo ingabi ongaite nga matoko lekei na kosa ko fula ngobe vimba na ba no makama mike tout est vanité linga nzambe pesa vino respect parce que bon pour na ba chaîne oyo zalara musale zate mais ba comment travailler ba pasteur au moins la akosani témoignage mo pour ba pesa mbongo mais témoignage lokuta ba sala ngotala ba ida nzambe te nzambe soka bengyo te ko sala te na lo ba no polele linga nzambe na ndenga pesio pem baida nzambe ndeni soko yebi de nzambe azanga malamu o alinga beba la gisema ka malamu te ko kende boyete sa mabela nzambe vrai mais na musala nzambe soka bengyo te ko ya ko sala te o ko souffrir kailo ko lobi combien de pasteurs ba ko pesa bambonga kosi aveugle akosi a sécurité bembe ozo luka vantara lokumu pour basala nini grâce au ya pesio ekoki nete so pina wele la lokumu na mutuka te basaka role moko poso ki asate ko kende te nalo bano polele comment lingo wele lokumu nde moni ba faux pasteur bazatala balingi ba orgueil balingi ba honneur balingi ba poste minene balingi ba bokela bango ba loge au moins pasteur oye te or vrai pasteur faut batama ya mwana bakazana role ali papa alinga makaka na lera piaka soko zimbongo ina li papa mais soko ko yo lukeli mutaliboso ndimanga na lo bano polele lelo be église comme tantôt pito ya moninga première église yo moko so lingi nzambe te passe pam yo ko tinga ko transférer nga nzamba linga na bungi nzamba linga ngate nzamba linga ngaba ndakala ko bonga ngeza prophétie te
ko bonga nanga eza ngafo na chelongi na moi ona osala soki na tosi yango opesa nga lipa mais te na vandika bo nzamba la tinga newe boko bonga yo moni nzambe tombola 500 keno pona otasoko olatango na loba no polele ya tala ko na nzambe na slogan te action ko la ba congolais be to sawa te to le la rapira ka so to commune to sangimbo tous les congolais ça soit que $10 ami wangani ka sapia mbangu na ba fasi be komi ai yela nganda taba soka kwa ina tonga zuida meko la sabina la bani masolo pe première ko tunega masamboko penal la ndere menyama lobi na TV ça faux hein voilà pourquoi vérité faut pas changer les maniements au fema a komi pia ka vanderi pays ça mais aux $20 yona chikito ozabi yaka koto abenga ramason dire chauffeur zo tinda que nous serait comme o men yaka sanoki soko setenga na kenanga pour la $20 wana zo c'est na bar on dirait aéroport pays ça mabete soko india na tonga gouvernement si faute ayo ka pipi à député les gâté ba pe zo ting sa pays oh bango pe to tala ba ko longwa sakana awa kobonga yomoko yomoninga kolonga isanga so inga na lukelinga te ngamono pia nga kimia te nazo ya mukeba seka menga mono sentir que voix normale pe singali keba na kobonga kisasa yani bele ba beteli bango maboko mena fierté balinga mina nzambe te e bele ba chola mina misa batunzo ka panza me bana voix normale parce que yo lingi kanini nde foyeba. Merci Pasteur John. Je pose à rappeler là-bas tout moi quelques salutations. Salutations zakana Mel parfum na Paris somme ba parfum moko ya qualité soko bengi ba Givenchy ba Hermès ba Jean-Paul Gaultier ba Yves Saint Laurent ba parfum à kilo na prix à C soko bengi na Paris bengi ka plus 33 obeti 74 97 80 162 même na kisasa soko bengi ka numéro na bo bengi akotikelo même na poste et ko ya na prix à C vraiment ba parfum kaka ba parfum wana ba parfum pona yo yebi wana eza pona niveau na nyanga ite peut-être yo ko sombango nga niveau na ngate nga somba po oui donc ça commande pe ya mokata Hermès ewoya po nga za na fête ite nga ba bek sangate hein ouais bilamba te ba bi ke osoka ye danger ke o melebele o lebele nga na chanjaka kit ba tsenga na scorpion na ke fa na bélier comment on peut singa musika na liati ngazo na koti fête te ngate na ta na côté to fa na calcula ba ta fête ndire ngande kolona talbe to fande ça manka premier tour deuxième tour troisième tour mbimbi fi et aussi na bona zonga na mesha to changer kit c'est OK na pela bilo na palo songa nango soki yindi na kena nango bonga la ta fête pas so manga na ke fête na chemise ya mwindu c'est na ke mission po chemise ya mina to si mafuta ba koyeba te ba sosa fête ba komokani ngamo na makasi po etika la balambela ngo ba fufu na tongo na yeba bango nga fête na meki soso bena fuise zo kima lokwa mu lokwa koba lokwa posa koba na nyeta be kinga bi tiens ba lambi oyo na tika pota ba récupérer ekota na bonus atongo ba memela bana bango bonus rien na kosa kana nguma na bemi na poche veste au moins la démarche changer comme ta obak na okim ça peut tout ta chemise ma futa te kaka yo wa mulai wana ko mukongo na talaka kingo ya katina mukongo na sundola na lota mabe na butu jamais fait kende ya te osambota bina pe sambote te yebisa ba bote belé na lila bino tout fort yo moko pende ko na ngai umela cameraman na biso na moni pichu chaîne na biso Congo Esengo TV bo s'abonner massivement tous ensemble Eric Manzaka yangande ko base Papa Emmanuel Miyuna na Columbus na Ohio base Marco Loko mobile blessing na Irlande bambote belé nzamba pambola numéro na ngabo yebi plus 243 84 75 18 112 vraiment ba kufeli nzamba pambola boza kimia mes condoléances na ba famille nyonso pe ezama tanga lokolo ya Congo mobimba vraiment beaucoup fi na challenge bimi ba héros vérité pour na kwa cop na ende ya kufeli liwana ndeko nanga vraiment demi na loba yama ina passe ngande sko mabena ngata sanga matanga ende ni na boya ka kolia te naliaka attaque si descend la misu nga to la singe bembe panzani yaka na ngombe na kolia na misu na bwana yo nga na mawa ya nazanga mawa oiba mawa nga na yoka
nga kuna lela te pour même miso si la likola difficulté nga so na kete en fait mbe okanga mutu mabepa nazaka na souci même miso ya kate na sani taka ngam kata na kata makolo na kolela ti parce que non lela ndeni te me bembe kolia pembe na ngo kokate ya na lia te bon na lela ndeni avant na lela fona lia Yo na okatali pate pembe na bembe non ça yo ya yo sana mwana yo pe na Congo sana bébé fona berso pe nga challenger nasina senga mutale la ticket bon na ke musika na ke makolo pona ebemba ngo talinga kota kufi oyebana ki ona zalaki ticket na ke musika tana god pe na ke na god abi 1000 fana 1500 yo moko tindinga na mona ebele na sa moko ninango soki ebemba funda nga funda c'est aux amoutous qui peuvent matanga bato mais la café aussi ba na lobi o nyonso baliaka na matanga so to kena nga na kosala ngo ya matanga nga kuna lene bembo na iba mo waite na uti na bi uta na monika babala mo nga be fesa matanga porte ko fungwa na tele ka banzungu no se ziki na moto na ga boya na basani nga bisona nga yango yo frein na mota na ko fandela ko na lia ko ta ba jeune ba ko betanga na tali ko ta ba mère ba discuter wana na lia pondo matanga bakipa yango te oyebi yango konga peske mpona kota na okosa na okoka te na okosa kwa na bimowe ti leo na bamuta kufa te mwasi mobali papa mama yonga na ondima te yoka banka kanga mutema sa kundami mpona kota na dossier bien nataka ngai babendeli nga mesa fufu krata mesa fufu lokwa camion arrière nabika saba yo pa na nzanza na posa na sanga mafuta mbila na tshana motelu na tondi tellement trop yo ngamoko ba exagérer ka pe boete wata ngozonga la palo lia sute nzanza kwa mwasi azemi mke na telemi posa na simba mire esengwa kota tous les balabala Congo basona ka boete tika azaleki na na mona ki bango banda kala yo bazota wazaka na culture yo au moins soko tondi ozala lese na makamutu ya moni mindele basala avion pona kotonda nzalo ndota ndota masuma blocage malédiction bakanganga bandota batambavu mwana sera za frenenga la na nzalo mona bana ser tondire bacho pecho tia farata ka frenanga oi pecho frenanga moka te ko mona mamona mbwa loka TV baby antenne zana moka te ko ya mboka na expliqué au Congo on nga affection ici là na comment le nyoka n na matibisi recevoir à zoba na kosi baba ada yo tika na ngekende yo na pio mini na ngapo dondo nango ada mais le qui arrête ada yo na talimi na nga ekolo zonga na pochi yo toke parler na pesa schéma so ebinga technicien de guerre. Merci beaucoup. Quand tu comprends. Ok, donc on est à la fin. Je crois prochainement nous allons encore inviter. Nous viendrons ici et pas Pasteur John. Binomo qui bossait qui était mon bimma et salut bien. Merci à Théo Zambrota Théo. Manifeste-toi quand même, tu sais, Didier Max, tonton Clovis filme pas. La famille elle est sacrée, je crois. Bato Balingara. Pasteur John, c'était peut-être mon atelier à lobby, Makambo à lobby, et tout yo, échanger et motiver. Quand tu auras besoin de lui, appelle-lui. Quand tu auras besoin de nous, appelle-nous. Si on a besoin les Kalissus, c'est très important. Merci Pasteur John. Merci mon frère. Nous la base. Prochainement, tu auras les sous. Tokotara na gaieté, tokota na conseil, na motivation. Au sein merci à toi. Ok, merci beaucoup. Congolais solo.